Voilà, Badeko, ça ne va pas na Katanga, plus précisément dans Lubumbashi. Ils ont béba entre bango na bango. Pour ce total bien, Katanga, aza muluba na Katanga, baza bana papa moko, bana koko moko. Ya wana balubaka, muluba ya Kananga, muluba ya Mbujimai, na muluba ya Katanga. Koko na bango moko. Toyebite so bawelaka nini soki balingi nini toyebite. Toza pe na baluba oyo ya IDPS oyo bazolela babunda mingi pona IDPS mais baza ko se retrouver te. Mais eza batu bayebite ke pouvoir ezalaka IDPS te. Pouvoir ezalaka ya cash tango kilo basinyaki tango bapesaki yango pona tanke mutu ya cash. Or cash eza ya Kabila. Peut-être bandi kuna aussi sa vidéo était parce que ri mezo tumisanga mwa muke. Alors bomoni ndenge oyo azui frappe na yekuna na Lubumbashi. Tokomona lisusu mutu mususu ndenge aza ko kolela kaka bango wana mais na yepa na tiango te parce que naza vraiment trop pris mais na banzi na omona yango so na moni yango te makambo eza ebele awa pona na lakisa pona bino eza bandeko voilà toyokana nuye. Bonjour la grande famille. En dehors de cet acte. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ikimi ndenge nini. Bonjour la grande famille. Toye kopese bino mbote lelo dimanche le 15 décembre 2024. Il nous reste encore 16 jours pour tout le monde. 2025. Nzamba zali ko batela biso na bino nyonso mukolo na mukolo. Toye na tongo ya lelo dimanche pona ko interpeller bakonzi na biso mingi notre autorité de référence wazali Fachi Beton kwa Tombolo Moma wa Kaninda papa ya bana ya Fachi nino IDPS
o ba combattant to salela yo oyo kangela biso kanda na mutema oyo tokoki ko réparer te o vraiment parti ezokende na misère modèle oyo parti ezokende na ko s'effacer parti ezokende na ko se vider nini o tosala o tokoki kobongisa te oyo babongisaka na bana te biso toza bana na yo papa Etienne Mulumba tika biso na maboko na yo yo ndo autorité de référence président na biso ya parti tolongola ono président te ti lelo poste na yo ezalaka bana biso soki likambo ezali po tolobi mingi tozozwa suite te tozozwa solution mpa na yo te soki likambo ezali okoloba na biso te tobongisa totya na mesa tosolola mabe oyo omona na IDPS soki mabe na biso ezalaki ke facha ayokelaka base na ye retrait signature boyeboye soki nde yango wana mabe olobi kaka tobongisa problème nini biso bakombata tokomi bamanja lelo kombata bandoko benga biso kala bakombata sans diété IDPS bakombata sans diété lelo bakombata kombo elongo ekomi bamanja partout okende okuta bakombata bazala na kosenga palais du peuple memema aucun intérieur okuta biso okeibo okuta biso misala oyo na Congo oyo etangamaki kaka mpona bato ya PPRD ya kala wana bazongaka basalaka to ndenge nini bandeko ya fati tokoloba nini parti ezokufa solution ezozwama te lelo tomoni toke na centre culturel na inauguration tokomi boye bokokota te boza na bainvitation te moi j'ai rentré nazongi mpa na nga na ndako naye kovanda mais église Philadelphie plus de 300 membres bongo tuna bamakaron balataki noir baroba noir bamusu baveste noir bongo tuna bamakaron epesi kutu mbutu lobi na bakombata finalement ya kwa likambo nini oyo babongisaka te mabeni tosalela yo tokoloba te bato biso tozoswana na bango na réseau sociaux mikolo nyonso Patrick Lokala Peter Tchani Paulette mwana mwa cho chaque jour ko critiquer ko finga ya mabena ya malamu tomoni bango lelo mama yambi bango biso oyo mukolo nini tozoswana ernos ko koma na réseau pona yo mukolo nyonso nzamba asala mukolo nini biso pe tokokoza la peine à considération ata ya muke bozelisa biso bakombata bokozwa misala ntango bainvestisseur bakoya bainvestisseur lelo na maluku pepsi yango wana ezosala bosala bokontrole kuna so kombata azali baizina bakaro eza na maluku tosala bino nini na pouvoir oyo tokontribue pa ata mwa libanga na pouvoir oyo nous avons aussi contribué même lelo bato bazosepela centre culturel wana ekotonda bato okotikala komona IDPS te biso totikaka na njembuka ya bato tozalaki na baselili tovandike tozela direction nationale ekita na fédération ekita na section ekita na selile lelo oyo mutu nyonso akomi kokende koluka na ndenge na ye tovanda tozela tomona eloko te tokokobaka na kozela kaka Papa Fati, notre autorité de référence. Bon dimanche à vous. Merci. Alors, Bandeko, Bolandi kolela ya baluba eza bisote. Bana batu musu bazakela mona bambujima ikananga kuna. Bomi mona kini. Bopesi bango ba moto. Bandeko ya mawa. Bandeko bandeko tolingi kolobela moi En dehors de cet axe, il y a aussi l'axe richesse ya coltan
na Kimpangu, na cuivre na Kivula. Ngai te mtu azolo bilango, mais boyo kabino moko. Ngai na na bomba makaba ba richesse. Mais na osala musala punda batu azolo bilango déjà. Ndeko, malheureusement notre pays est dirigé par des gens qui sont contre la nation. Bamindele bakase que richesse na biso eko aussi la par hasard boy. Nzokande richesse ezoko bima kaka na Équateur pour kuna moité richesse ezoko kaka ezobima. Na ba Congo kutukuna donc community ya RDC nyo sondiri basopa yango kuna. Yango na bozomuna ake ba Rwandais bazokende okuna atekili batu o pembeni ya Luozi parce que côté kuna so scandale ba peuple congolais bazoyeba te mais ba étranger ba yebi. Yango na moni exode zo sala makasi na nini na ba Congo. Po ba moni ba richesse za kuna eza ko sakana te. Ba autochtone bazozwa rien. Chers amis, dans toutes choses, il y a un commencement, il y aura aussi une fin. La surprise est cause de la paix un jour. Biso to salé le côté pour te mériter ou to mériter le lot. Biso ba congolais. To salé le côté to mériter ou yo to mériter le lot. Mais les camboté. Nazo tshela bino bolanda yango. Et puis na tshela bino sénatrice moko bobo kama bazoloba concernant Makamozo le Kakuna. De cet axe, il y a aussi l'axe Kindopolo qui s'entoure jusqu'au territoire de Kimvula. Cet axe aussi va être construit parce qu'il se trouve là aussi un des plus grands gisements de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité, qui va être mis en valeur par la province. Il y a l'axe Kulungongo Kimpangu. Peu après études satellitaires, on a trouvé des très grandes concrétions de coltan et des castérites. Et cet axe va permettre à ce que nous puissions avoir plus de 8 500 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Satisfait de l'esprit d'ouverture du chef. Bandeko, Nabanzi Boyoki Binomoko, Yangwana Tozolelaka, État ya fédéralisme. Nabiloko Aboye, État nyonso ya fédéral. Ezo sala makambo na bango, ba autochtone, bazo zo misala pe pa na bango. Ezate ke autochtone atika mboka na ya tina kisasa koluka musala. Mais mbongo eza na mboka na ye. Eza na mboka na ye. Et tant bozo yoka richesse yango. Mais mundele ta mazo mona, ba mindele oya bi bazo mona peuple yango mona pasi ndenge nini. Otanga richesse eza kuna, otanga richesse, mais pasi ndenge nini. Même kuna ba kangina mboka na biso, mais ba mbongo ba kamere bazo ko yiba na ba mususu. Ah mais boko sala le côté. Boyibi bobomi bono sa misala sikoyo. Mendeko un jour makamone gosila. La cohésion et l'unité nationale en RDC, rubrique de prof docteur Robert Kabemba Mangiti. Peuple congolais, debout pour l'unité, debout pour la cohésion. Disons oui à l'unité et à la cohésion nationale. Restaurons l'unité et la cohésion pour un Congo stable, prospère et fort. Voilà. Alors, message voilà. Et kokina yango. Bandeko, tozonga susu kaka na ba Congo. Tolanda. Quand vous dites que RDC, nous allons frontalier dans la ville de la Makolopé, ils ont réagi parce que à l'intérieur, continuité dans la haut, ce qui est
dans la Pointe-Noire. Pointe-Noire, et puis sur le gauche, ok, à Congo, Brazzaville. Maintenant, on a terminé à Tsoudintsango. Tsoudintsango, c'est un village d'un grand joueur en Bokanabiso, donc un joueur renommé international. Peut-être que ça sera une découverte pour notre Bélé, la Combo, Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, Azali Mounyanga, et puis Mounyanga, le village Tsoudintsango. Tsoudintsango, c'est le tout premier village après Otika ville, le territoire à Louise. Sur le septième sous sur le cas Otika Mouki, de l'Harmonie, village Tsoudintsango, Azali, village Yabasedik Bakambu. Voilà, je vais maintenant vous présenter Ndakou Yabasedik Bakambu, au Kokoné, à Wana Kofanda. Je ne sais pas. Pour moi, d'ailleurs, je pourrais même dire à notre joueur international, Cédric Bakambu, s'il y a possibilité même, ce qui me fait ça, je recommande à travers notre émission découverte à territoire de Louzi, pas de peu quoi autant d'apôts. Quand on a rien avec Moutoumouné, parce qu'on voit déjà quand on a un dababoué. Dans le niveau du village, en tout cas, ça prouve que non, quand on a la possibilité, avec Moutoumouné, il y a l'école vraiment, mais malheureusement, on a abandonné. Abandonné à mon Ozali. Donc je peux dire ça même fier. Il y a Cédric Bakambu parce que ma parent n'a et Awa papa n'a donc à Botami Awa. Papa Bakambu à Botami Awa. N'a qu'à Tango au côté. Donc c'est là où papa Bakambu à Botami. Mais aujourd'hui là, en tout cas, Cédric Bakambu à travers notre émission découverte. Donc c'est là le temps qu'un joueur, dans ma cas, c'est quelqu'un qui est bien cultivé. Là, s'il y a possibilité même, il y a un bijou, parce que c'est là où Racine, c'est là où et puis la progéniture dans village de je ne sais pas moi je vais laisser un peu notre cameraman, ça peut prendre un peu certaines mesures dans pour question de voir comment Voilà, Bandeko, Nabanzi Boyoki. Alors, toza kotala mama mususu aza kopesa biso sango ya makambo ezoleka na Congo Brazzaville na Kagame na mboka oya biso. Mais totala nano. Alors, Bandeko, o wana nyoso bozo monaka eza na kati ya capitale oyo ya mboka na biso. Alibaba.com is your one-stop B2B purchasing platform that lets you source efficiently at great. Bon,
Sisi Moussala, je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Nana, voix de la nano, l'état limboua, les mangeurs de chiens, madame à 15%, Félix, ya nana pour ça na bino. Na lobby, ndenge bo beti ya chuke, bo déshabillé, ye bo filmé, liko na ngoto sande. Likolo na ngoto salinde nyezaki pona ni pona ko intimider biso po so to moni ngoto bangi to tiki combat to comprendre. Bon so ka niveau parti moko eyebi eloko esalaka te eyebi position na été ye kaka opposition ye kaka na pouvoir. Donc tous des apprentis des médiocres des frappeurs à la tête du pays. Na lobi boye ndenge bo beteli biso le chouchou de la diaspora. Hein? Les gardiens du temple, Bokechuaya, Nebo Betty, Nebo déshabillé, Nebo salé au bisala, salabo filmé. L'icône en moto sende. Hein? Les talimroua, les mangeurs de chiens, bon intimider des tinan. Pendant yangwa tika combat. Bino bono bakaka biso toza sans impact. Tout ça la combat ya réseaux sociaux. Que personne ne nous écoute. Mais dans ce cas, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Passez votre chemin. Et comme ça, il y a qu'on menacé, il y a qu'on bêti sabiso. Oh! Bon, on va quitter au Messana. Mais non, pas Messana, la vérité. Peuple congolais, pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, en tout cas, le chouchou de la diaspora a été menacé par les Arabes cagoulés, envoyés par Matam à 15%. Donc, tu évité on va un peu discuter. Les mangeurs de chiens, les talimbrois, les talimbrois, la position, le 7 décembre, tout ça là qui marche, il y a Kafou, na epsi no ba bimi c'est là qui biso ba mila moko donc laisse tomber. Impact à danger marche to monika boye ba soi-disant ils sont au pouvoir batalimbrois ba on peut ba bimi ba sali marche à l'occasion de nini to yebité. Pourtant vous êtes au pouvoir mais bozo ça la marche contre nani to yebité tellement pour dire que dans tous des apprentis to yebité makambazo ça la na pouvoir wana bino bato ide foues bino na lobi boye. Ndenge bozo menacer biso, vous vous dites que nous on est sans impact tout ça la nini combat na réseaux sociaux. Mais normalement faut pas m'occuper biso. Normalement makam tono bakeza na ngoma kelele ya wenze. E bana ndeni bino bo bano tia biso ka, bo bana ko menacer biso, bo bano beta en tout cas c'est bo bano beta biso chaque jour parce que pour la Congo la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc on tikate ata bo beti biso ba misusu ba robotama. Tant que le Congo n'est pas libéré, il y aura des combattants résistants patriotes au Bundati, Nati, Mutaroti, Kazate, Bokanga Munoko Mutute, Borobang Samutute, ou intimider Mutute. Bon, et ben non, n'est pas bête à Bokechu. Apparemment, ça sans impact. Mais non, tu besoin d'un pouvoir. Comment se fait-il que Bamalobaya Tuke vous fait trembler comme ça, sa parole, donc ces paroles vous font trembler. Bozo banga bokomisko ke bokangise munoko bobomaye kaka. Ba wanda baza kuna bozo tike la bango espace bozo boma bango te mais c'est un fils du pays, un digne fils du pays que vous avez décidé de sacrifier. Mais bon ba malade, arrêtez de manger les mourois. Ya mwana bokomi lokondo a force ko lia na mutu na makolo na cerveau donc cerveau na bino la place du cerveau comme les tibias bande de médiocres batali mbroa hein bon ben islamino mutute en fait nous on va continuer ya tchouké on est ensemble compagnon de lutte tous ensemble mutobang so azata matam à 15% moment 2025 vouloir ou pas aux okende. De vouloir ou pas, tu vas te dégager de ce pays-là. Hein? Oh, Kenena, papa. Donc, tu as une intimidation. Yo, l'obé que c'est toi l'homme fort du Congo, c'est toi le big boss, c'est toi le gardien de la nation, les gardiens sur les nids. Toi, tu es le gardien, il y a mon pompe, mais tu es le gardien d'après toi. Mais dans ce cas, occupe-toi de tes affaires, le Congo va mal. Hein? Non, Gréco, non, bête, Arabiso, tous les jours, Gréco, na Gréco, bah, discours, non, Gréco, na Gréco, promesse sur promesse. Donc, si tu as ma promesse, là, va d'abord réaliser au pays là-bas, attaque les Rwandais, va d'abord finir la guerre là-bas. Hein? La constitution au niveau changer les bisous, va d'abord régler tes problèmes là-bas. Donc, ça dit que Maloba, ya tu que soir, ya tu en tout cas, au tikate. En tout cas, ya tu que combat, na yo, au tikate, pour niveau Félix Attali, si mandou que pas na
botika te bobeta lelo lobi bobeti lobi kuna bobeti bomuta bo déshabiller bofilme babolumbu na biso botia na baréseaux sociaux likolo nango tosala ndeni likolo nango mpe bozwi nini elo te on est là on continue bonde mbrua bon continue kaka kolia bambrua na bino biso mpe tokolemba te on va vous faire comme ça tokotia bino mama na mulunge ti bokolongwa pla bande de médire que Bandeko, vous êtes Bolandi, vous n'avez pas d'argument vous avez rien à faire Bolandi nani patriote combattante en colère azakoloba bandeko yamawa soki au lieu de travailler vous cherchez à intimider les gens. Mais quand on est ministre ou autorité politique, il faut supporter les critiques. Il faut les supporter. C'est pour cela, Balobi, Nini, il faut opposition. Opposition, Moussa Nangoni. Moussa Nangwana. Talatam Bazola Xaneti Kingasani, par exemple. Otala Kingasani de Koma. Kingasani Yangwana. Alors, Balaksa Sikoyo, Yango, na Wamuke, na vidéo te, route Mokali. Tala route Mokali, Batunde Bakuma Otambola. Na katikati wana mai, Batu Bakuma Otambola, Bakwa Yandako. Tala. Bon, Bandeko, Naza Eloka Osalate, Yango Osala Sosikote, Nazalaika Apona Laksabino, ba image comme d'habitude. Sikoyo nani andimai ke mwana Mobutu akozala boy botala oyo andimai ke mwana Mobutu un jour akokoma boy nani hein oyo andimai ke mwana Mobutu akokoma boy nani nzambe mwana Mobutu aza awa na nini na Belgique locataire na ebite soki mikolo yo babengani ye bandeko ba million ebimi na mboka po basala ba tricot botala na le muto omoni ba tricot ba million ebimi po ba tricot oyo po na changement ya constitution oui bomoni yango ba million ebimi o mboka vraiment mboka sika banani na yebite ba million fo ebima pona kosala ba tricot po bato ba oui ba million na bakosala lango nzela ba mazo ko bebe vraiment ça ba mingi likambo te tolanda attention soutenue au fait sur le territoire de Gouzi. Pourquoi je parle du territoire de Gouzi? Il vous souviendra que le Rwanda a eu à signer des accords avec le Congo-Brazza voisin. Il y en a eu beaucoup, mais il y a un qui a attiré notre attention parce que en fait, ça portait sur la mise à disposition d'un pan de terres agricoles pour des entités économiques rwandaises. Et j'aimerais attirer notre attention sur le fait que le Congo central et la RDC partagent à peu près 235 km de frontières. Les projets sociaux et économiques. Et ces 135 km de frontières, en fait, sont tous bougés vers le territoire de Gouzi. Et aujourd'hui, au territoire de Gouzi, il y a 6 secteurs sur 10 qui partagent la frontière avec Congo-Brazza. Et aujourd'hui, nous avons des rapports et des rapports qui renseignent le fait qu'il y a visiblement une présence accentuée, excusez-moi de le dire, des nilotiques. Et nous devons attirer l'attention de la plénière dans ce sens où nous avons la vallée de Douala, l'un des secteurs au fait qui est frontalier avec le Congo-Brazza, qui a des terres tellement fertiles et que nous craignons que ces terres
soit au fait convoité par nos voisins. Et on s'est toujours dit que ce n'est pas pour rien que le Rwanda a voulu nécessairement cet espace-là. Donc, j'aimerais attirer notre attention, si cela pouvait être mentionné, parce que Gouzi est un trou noir. Un trou noir, en ce qui concerne l'électricité, c'est un territoire qui n'est pas électrifié. En ce qui concerne la couverture de réseau téléphonique, on a des problèmes sérieux. Donc, j'aimerais que ça soit mentionné, que c'est en tout cas une situation à regarder de près, parce que ça peut être aussi un maillon faible de notre pays. Deuxièmement, sur le plan économique, nous avons ici dernièrement examiné la loi de ratification de l'accord signé pour le corridor de l'Obito. Et ici, je me rends compte que nous n'avons pas mentionné le fait que les travaux au fait de construction de notre port en eau profonde de Banana sont quasiment arrêtés. Il y a eu des discussions, il a été évident que nous devons protéger notre pays. Parce que maintenant que nous allons construire ce port en eau profonde, nous devons assurer le fret pour que ce port ne soit pas comme un tombeau blanchi. Mais nous devons aussi, pour soutenir notre fierté nationale, avoir des solutions en termes économiques. Et je pense que ce port en eau profonde apporterait aussi un souffle évident pour la zone ouest et pourquoi pas zone centrale de notre pays. Donc mentionner l'arrêt ou le ralentissement des travaux de ce port serait aussi très important parce que nous tenons, en dépit des différents accords que nous signons avec les autres pays, nous tenons aussi à assurer notre indépendance sur le plan économique et je pense que ce port en eau profonde serait une bonne réponse à cela. Merci. Qui permet